Telemi, ba mama to fanda te. Bébé quoi. Chaba Kasongo, Shakira Beton. Oh oui, chérie, mon bébé, oh là là, bien. Irène Masiandoki. Mon perso, Osatio et la Takalia, Yange Katana. Nabituma Basua, Yobundi Sangaïa, 5 ans. Jamabamana, modèle, Tina Famia Ibe. Masiandoki, Enakoma, Kobanga, oh, Kwenye. Amange, Wamokusa, Kelima Boma, Giselle Irene, Masiandoki, Wamokusa. Akusana, Kwanza, Muna, Wamange. Elbi. Yapai. Nini? Ah, moi muke ya nazo luka bata agence oyo ezo bima na GPS. Ba je so bangola lokute leki o biloko ekita na Kinshasa après ti Angola. Ba minyibi. Ya solo wana ya lobana. Angola no express ezaka na simawo. Et puis Antonio Miala mo mbala tellement alika conteneur na biloko na mulai. Même ngaka la so Antonio Miala. Matako ya to ya Angola express ya ngoi. Yango ni ba changer. C'est siko Angola. Luanda siko déjà. Espera, tô vindo buscar. Vamos ver aqui na ndako, bem na ndako vai kozwa. Ah bon? Vai, Saga Badulero. Bonjour, la brigne. Ah. Aujourd'hui, naza kukenda sikoyo. Antonio Miala obrigado. Na obrigado kakako. Batu tu ya Angola. Kila mabora osa yenda na partout au Sali. Ah oui hein? Agence ya ngoyo Angola Express. Batindi nga kodi ujipa ya mwana nangala brigne na France. Banya poto boluga te tukanisa ki bagence sili biso na Luanda. Otie biloko na yo uzwangu pete. Na biloko na nga nyonso yango oyo. Katele nga biloko na ngai na 21 jours kana zu yango. 21 jours biloko poni. 21 jours mwana nangala brigne na tiaki biloko. Tiaka kodi bongele meso mwene. Na sepeli na kei na bango. E nazu biloko na ngai ndenge batiaki yango sans problème. Gostei muito de estar nessa agência Angola Business Express. Recebi as minhas encomendas sem nenhuma anomalia. Isso na rua Jota na Palanca. Kolubaluba bakuwambula ngangu paya mabayu katu kambai. Antonio Miala. Obrigado. De nada. Bonsoir, Nabamouré Zignon, Soba Messana Kolanda, Iran, Masiendo TV, oh Maman Bino, Aela Kabino, Kakaba, Histoire vrai pour Essa la Bino, Bavre Makasi, Nabanda Kunabino, partout Bozali Nengen Lobakanza, Balola, Apambola Bino, pour na patience, na fidélité, na confiance, Nenge Bozela Kamasolo, Iran, Masiendo qui, et ça la vraiment bien Makasi. Yango to ebisa kabande konyo, Sobazola Nabiso partout dans le monde. Bah, oh, nan ba s'abonner na site Iran, Masiendo TV, bo s'abonner au site ya Maman Bino. Bah oh déjà bo s'abonner, bo partageaka et ça la vraiment bien makasi parce que biso to beta kamasola solo, to beta kamasolo bergine. Te là na profiter na pesa merci na bandeko bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi ça leki mibali na mbongo ya dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na couple mebla vendenda kuna verchache ya kusamba ezate na rappelaka kaka ba diaspora olingo kende Kongo Kinshasa ozolukesika ya kuvanda appartement loué totamba na carabien benga Betty la patronne okosepela na bosanité kopesa merci na ya meta la brésilienne na kati ya Birmingham balobi motema ya vie na nga Jansi bolanga couple esimba ya kosamba ezate balobi meta la brésilienne vanda na ngwende na yo esala kabiso bien to pesi merci na porte parole na biso Anastasie Vita Ya papa Trésor Chou na kati ya Bundese balobi tazi vita imana. Ya papa Trésor Chou umela na pesa ba bisou na mami Longo na kati ya Londres balobi ya Jean-Claude Mimbangu. Ndenge na yebisa kabino mama Irene ayaka boy ayela kabino masola solo biso tobeta ko bergine te. Parce que tant tobeta ka masola ça la bien ba ser lokola ba ya ya Zakari Tulomba mwasi kitoko petai mami la plus belle ba vandi bana prêtre vient na biso boga papa Zakari bazolanda mama Irene Masiendo et ça la bien kuna pena vandisi mama Lili Mwimba na papa Oscar ezo sala biso bien makasi na vandisi basel na nzambe mama
Landu na papa Zumbu bazolanda biso esalaka biso vraiment bien makasi bande ko so bandaka biso partout mama Irene ayaka boye ngana ela bino masola so aubergine ezalaka te na ebisaka bino biso selaka proverbe 19:20 po sunga yo nanga na suite ya vie mokili eza na ba réalité ya ebele nazokosa bino te yango tozobeta masola so bande ko nanga tozo éviter kokotisa aubergine na musalo po fifi to la japonaise mama na Erastine akosilika na vie nanga titi Gracia Bundesbank banque voilà ba mourir nyonso mama Irene ayaka boye mo ambiance na biso et ça la bien mais bobo sanaka te mama Irene tavanda raboaso beta masola zo lancer batu bozo seka mais na zangisa koyebisa bino te ke Jésus Christ revient bientôt mwana na moto azozonga mokileza vraiment na makambo ebele pourquoi na vandi to sur la vite fait parce que naza na vidéo moko bandeko batindelinga esali pasi pe mawa moyena la sakutu vidéo ne ezate na kotia peut-être boyoka mongongo mais pas si ezali pour vidéo eza na buzoba na ba bêtise na kati mais tu ekolobela ba couple ba congolais vie ya couple na poto ndenge nezangi respect na soni bande konanga tote komona vidéo mo te koleka kala mingi te ya mwana mwasi moko boye bazaye ko bundana mobile asu mobile na liboko batu balobela contact na ba TikTok pare ba ote ko ba na sika bande ko sala ki soni sala ki pasi mais to monaki tosa ni mukile komi bongo likamunyo sofo ke na réseaux sociaux mais likamuto e kosola ce que za kopesa conseil na ba papa o baza na comportement ceux qui azo so na mwasi bien likamo quelqu'un na mwasi faut a filmer mwasi to enregistrer mwasi ba papa botia na se eza vikito côté liso to so beteza lisolo ya mwana mwasi moko boye na kotia muke po comprendre liso poto pesa lango conseil eza makambo ya soni bazali couple bazana bana bazana ser moko na kati ya ndako nete ser wana za ya mwasi ya mobali ayeko pekisa nini na yebite bandeko nanga ezali pasi video oyo bolimbisa na kati po atebi bakolanda biso mwasa komi kofinga ba bêtise bande konanga image yango oyo mwala sebino nyonso ezate eza image ya soni ezali couple moko bazoswana ndeko moko mwasa zo pekisa bango na ndako bana baza wana mais mutu azo filmer video eza mobali mutu azo zwa video oyo parce que c'est moi azo pekisa bitu ba papa tika ko filmer na kati yango parce que mwasa mo finga siko ba bêtise ba biso bana pe bazali bakolanda biso mobali mutu azo filmer sko nani abimisi video koma na réseaux sociaux et pesi pasi bazana bana baza wana tango bazoswana mwa mosona mobali mwasi oyo azana sous-vêtement te na se ndenge azoswana bongo singa sengile katani tolo nyonso mwasi eza libanda lipute kwei nzoto nyonso mwasi oti kokata sika eza wana papa msuba bi nzoto ngela ti sous-vêtement benga string msuba bi nzoto wana eza ne lokote nzoto wana eza ne lokote sko yo pe mama tango ozoswana devant bana ozoswana ati lipute oti lokote na se yango beso batara lipute oti lokote na se bo santara nini yango buzoba tango asona mobali pute kwe azane ne lokote na se mwasi yango alati lokote mutu akotambola pe bongo se lokote na se eske kozala lese mokili tokomona mingi tokoyoka mingi yango te eza sujet na biso mais sujet na biso ezali bapapa po mutu azofilme video ezali mobali po ndeko azokabola bitumba na yebi takutemi na kati ya ndako na bango bazosala na kati ya chambre ya bana po komona bambetu eza de mbetu ya de garçons moko na gauche moko na droite ya bana mibale bazosala na chambre ya bana papa bazosala nde libanda ser wana azokalima onda kotisi mwasi na chambre ya bana nde discussion ezokontinue mais mobali azofilme po ser azokabola bi papa tika nanu kofilme mobali abandeka kofilme mwasi ntango lipute kwei nzoto nyonso mwasi libanda bana bazana bamoni ndeko azoka babi azoyebise na otanga nkombo ete pe atengi nkombo ye na boyi mpe nkombo afiyange eyokana po nkombo na ezali awa mais mpo na respect ya bamama ndeko azoka bazobenge na nkombo bitala bana bazali awa latala o liputa bandeko nanga ezosala soni na communauté nayebi te biso mabala na biso koswana na biso foka mibali bafilmaka baplibiyaka to basi bafilma ezosala kitoko te moto ande kofilme video ezali mobali ebimi ndenge nini na réseaux sociaux epesi pasi mpe mawa bandeko nanga
kanda ezalaka mopaya kanda yaka epandi biloko nyonso eke nango bandeko satan aza rise ayaka mpona kodivise komona couple oyo bazoswana mwasi na mobali baza deja na bana bakoza na ba 10 ans 11 ans nde namoni moko mbala te mpembe na mama na ye mwana monaka bolumba mama mpo liputa mama ekwei eza kitoko te papo filme otindelaki yango nani bandeko eloko na communauté ekomi vraiment koleka tomeka koswana ba papa toza basi na bino tobotelaka bino bana oui toboyi te toza bata ba défaut bata ba faute toza très impoli na ndima ke impolitesse ne so ba mama surtout ya poto po boloba yango tokoboya ndenge ni tondimi mais bobo sanaka te esika ya malamu ezali ya mabe ezali tongo baka basi ya poto baza mabe kaka na poto na basi ya malamu baza pe bele eza na mibali mingi na poto so lo baza stable eza grâce à basi yoka botonga biso basi mabe basi bempoli moi c'est pas comment dire swana boy osala ki nini po aza mutalibo mate toyebite mais tant bozo discuter papa pourquoi kolinga kaka o filmer pourquoi talo ba image bimi nzota mame monani na libanda mafinga ya soni boye na miso bana ba couple mingi ezotambusa bomoye na bango boye ezosala mawa na communauté tobetaka mpe masolo mosusu topesi mpe conseil ezaka te kingandi baboyanye bafingani yango nde biso tozotia liboso na première part soki première position na communauté toza na mambebela kosala na vie toza na baproblème na basanté na bafamille na biso na bacouple nso tala bacouple ndenge ezoningana oyo eboti bana bamama bozapi bolamuka tant eza mauvais Jésus-Christ revient bientôt biloka boye na communauté toosepela nango te pourquoi mama ira nazwi courage ya kolobela video parce que naza na audio ya ndeko ya mwasi aza choqué aza na Londres makambo ekomeli kaka na papa natango Dieu nga na video etanga binzambe to pesa on fils qui ata conseil peut-être peuple bayoka kate ata moko akoki koyoka bande kwa mibali botka ko saboter basi botka ko salir basi toza ba maman to bomba rabino 9 mois na libumu na répéter quelque soit mabe na biso ba défaut qui impotesse na biso ki teti to yoka kate biso basi ya poto toza mal élevé pa ba parents na biso nde bo fingra ba maman na biso tango zo fingra ira masino ki longwa kuna mama mal élevé automatique o fingi ba parents nango ba pesa nge éducation mibali ba koma ko finga yango eza pasi toke na sija mwana mwasi o bande konanga video na tie mwasi zo finga mobile bazo swana soki bolandi video o bien bandeko to meka kotia moki soki bolandi video o bien tozala vraiment clair to meka kosolola makambo eza facilité video ya mosto na tozongisa moki boyoka mwasi ndenge bazoswana mobali azo filmer boyoka alungwa azo ba tozo filmer taninga te abandi ko finga ba bêtise awa mwasi azo finga mobile pute ko etikali bolumbu mobile azo filmer kaka video ezali awa bande ko na osko mwasi azo finga mobile to sola vraiment bien awa mwasi azo finga mobile afingi mobile sexe ya mama na ye do afingi sexe ya bokilo na ye ya mama na mobile boyoki ndenge azo finga wana mwasi ya mutazo finga mobile basi ya poto bempoli basi ya poto baza soki ndenge nini basi ya poto soki do makambo ezozala kaka pasi bande ko nanga eza mawa to meka na ko changer to meka ko changer bande ko nanga tant eza mauvais ba couple poto ezotambola vraiment kitoko ata mukiete bande ko nanga bozela wana to telbino mwasi azofinga mobali bande ko nanga na ebite mokilio yo to uti wapi tozokende wapi bozela muke eza mawa bozela nanu quel boule mark suswa ma quel boule akoti na nini quel boule mark eko luka nini ya bandeko nazo luka video mususu bozela bo patienter bandeko nanga ezali pasi photo lobelaka makamba boye bozela muke quel boule mark akoti na video nanga ntuka eza pasi nazo luka video moko o nazo tela bino o na tie wana ezali ya mwasi azofinga mobali bandeko makambo ezosalama trop même
trop na communauté. Moi si azofinga mobali makambo soni makambo bosoto boyi. Et soki wana te eza na vidéo mo pezo tambo na réseaux sociaux mobali azofinga mwasi. Brunel soki Brunel. Donc ben jour moi ça fingi mobali kotoyo o nazo luka soki Brunel pe kuna pe Brunel wana afingi nyango susu pe afingi nyango susu mwasi de comme lokola mwasi afingi mobali sexe mama na ye mobali pa fingi mwasi sexe mais to komi ko finga na biso na facilité o na ti bino mbomoni ezali mwasi azo finga mobali sexe mama na ye mwasi na bike na obekla lisolo lipute kwei ba couple congolaise na ebite ba couple oyo e komi problème ni na communauté komi ko pesa vraiment pasi e komi ko pesa vraiment mawa mwasi azo finga na ye mobali kuna mobali azo finga na ye mwasi donc ezo sunga te bande ko eza vraiment pasi eza mawa makasi bozela awa mobali azo finga yoka oh couple mususu et comment la communauté Pourquoi vous ne dites jamais pas? Ça fait 3 jours. Pourquoi tonton Brunel a seulement comme... Oh, ma frère. Poyoki Boyoki wana cœur sensible azoloba po na koti na site ya cœur sensible po na zosko image wana kisabino ya couple oyo video eza pas cœur sensible bazo finga na kuna siyo kutatena ba video nde bazo bouger bazo finga na kuna grave et comme koto couple koto ezo finga mambaselte kuna mobali azo finga mwasi koto mwasi azo finga mobali skelo ke pesi mande komoko na 4 ans de mère ni mekano ko pesa pe conseil na oke na ka bongo bombo yo kande ba conseil ngo ezo kendela ezo pesa pasi oya Londres ezali mwana mwasi moka beng mama Irene bi mama Irene nazali choqué na ye kotu na conseil boye bisanga na sala nini nazali mwasi libala na bana na ngana kati ndaku na mobali to vandaka bien matata ezanga kate na bolingo koswana ezalaka nango ata couple ma pasteur na pa pasteur ba swanaka na ko sabino te pa pasteur na ma pasteur ba swana ba contrôler ka langage na bango lokola baza bana na nzambe mais lokola ka baza batumi balé dissection et kozana vie ya couple na bango mais ba ko finga na mafinga soni ya bo sotote parce que bango baza bana na nzambe ba yebi ndeni ba ko ikosala dissection na bango po baza batumi balé. Pasteur na ma pasteur ba disikta kana ko sabino te mais pasteur ako déborder te misa ma finga soni to mama pasteur disikta na bango kozala normal bazo débattre tam selon moi que vie ya couple na bango o eza logique faut ba lobela et boti moi compréhension entre mobile na moi si ma pasteur ba o disikta eza problème te parce que bazali makambo eza ba vandi makambo eza ngakati moi ça na mère to za na makambo to vanda makambo eza ngakati na vie ya couple ba disikta ezalaka na ote ko sona mobile to sona ka makasi ese leka nango to limbisana vie zonga nango normal nanda kutovanda ka bien problème ezara souté décision ese leka mama Irene eloko lobaka tant nyonso na bémission ke mibali balimbisaka basi te bande ko nanga na loba ngo na sentiment te na lobaka eloko pourquoi yo mtozo landanga peut-être osana mobali nanda o mona bosula likambo ngo bosula sa obandelo quand même likambwana oye bosala nga susu boy et puis mukolo boko boya na ko répéter makambo belé osala nga susu boy ozom saka susu boy on a ba couple soke kaboni lelo soko 26 bango ba mission mamsumo le kana 2016 mbakaboni le na 2023 via couple les a compliqué le ba les a capacité ya ngana ba maman na su ba plan to ba mabana na suka tena isu masia parce que li ba les a kana ba combat ya makasi ndeko ndo mère to sona kila mobile ndenge zaka discussion to bongisa ki to continuer vie mama Irene to zonge la vie normale to liaka to melaka to la rambe tout monde to sala réunion c'est 5 mois sans basala problème izakate mama Irene loko nyeti na benga na senga conseil oyo mama Irene na vandi ndenge na vanda na ndaku na zo appel ya ser moto zarane ville moko na ebie très bien za leki na age pananga abi mama Irene abenga tuninga boni santé boza bien na papa o on na peso ka conseil moko na ndenga mabete conseil
conseil ezaka gratuit baboyaka te famille olobi nini ne bisoka fosa la tension na mibali omoni soko zo coucher na mobile no foza kamayele po mbala ko sa pas zo filmer yo ou bien tam ça zo ko enregistrer zo ça la propreté to zo mon ami na ba réseaux sociaux conseil na on peut soka soza mobile no zala kamayele na tunye po mais zala bibi problème ezali parce que mobile na ngana ndaku ayoki singa voice moko boye apparemment voice wana ezali yo na mobile na yo mais bozala ki vraiment na mbetu bosa masolo ya tata na mama eza voice boza pe na sentiment yo zo lo babilo loba ye paso babiloba loba na se oh voice nanga na mobile nanga mama Irene si to swana idécouter ke rando ezana ndao si to bongisa ne se oh bon voice nanga comme apprendre na bi c'est ça mobile ne ba sola bien na mobile nanga oui na yebi autine ba audio moko ya ba politique makambo kote ya ba goma ba audio mbazo salaka ya politique batinda na biloko bongo par erreur atinde les 3 audios tanga funguli audio liboso ke mi bale ke tombe na audio wana mobile no afinaki mabati na mbaye na audio parce que mobile na pa benga ki oh master otinde audio merde oh bomo sorry na yeba kite asengi beskis na ndenge na bonka basengaka mais ngai tant que moi stand na yo ki yango esalinga pasi na bi peut-être yo yebite ke ba enregistre bon on a peso conseil lokola audio ezali okoza pe na kidiba o sud comme on a ba vidéo pe ko kipe kozala zala maele mama Irene na so za no audio ngotabi bikuta bete na no audio ngote na yo ki na téléphone ya mobile na papa azata bimaki c'est pas ki nga na ebiso ya kosika maloko asungi mais na so ko digérer ngote lokola moi snap azala quand même prudent audio bo c'est un jour on pe vidéo on a signalé mais soki papa yé na ko sala effort na bibiso dio na po na tindela mama Irene na komi traumatisé na bandi ko réfléchir ebele audio ya mukolo nini pona za moi sinanda to sala makambo ernyo stolingi ko so na kutu idée na ezanga te posto so na to bongisa seleka mama Irene et comme butu na ki audio kotina fina boye mama Irene na te écouter oui eza audio ngai na mobile nanga papa ba nanga na ndako tango to so na ki to zaki na rando to bongisi to zo bima lokola mama na papa ndenge ezalaka mama Irene ko tuna nga ba question ce temps on finit en s'entendeni ngape kizengi na ngomba n'importe quoi ando bana ngozo ka baboye ngape na zo manifester joie mama Irene asalinga makamoko impossible asambwis mama Irene na lobi loba na audio no nje kizengi na ite so atelengelo na kata mai na ebite loko nini ngo asalaki ati abwakela kinga nini ngo asalaki kinga pona loba biloba makasi bongo na mama Irene audio na lobi trop na ondi matenga na loba biloba ngabi pama loba makanango loba maka mais mon bal ne soit maman il soit enregistré que notre n'ataki téléphone en côté ni ngabi mama keba na montre caméra koma na ceinture caméra koma ba manette pe ba caméra e koma mama Irene nandimi tembelo kusanga baza mutema mabe mama zo ke on a aidé nini c'est que c'est rabenga za na raison mon sori pas filmer nga mama Irene na zo baté na sala nini na audio oyo na tout na mobile nanga to na sala ninga bi mama soki otuni mobile na yo okobo ma relation aye na camarade batinda ki audio ce camarade na benga ki était ça mais quand c'est bien que ma sotine ngo audio abine boma a mon dire camarade dans zo plibiango côté on en tout cas na yebité ce pour le boza ko audio ngotina mobile no yemo kami yokela po enda banda ko tuna yo en tout cas na yebité to tuna na ba mourir na ba mauvaise ba meka ko ba papa na mama Jérusalem ko banda rabiso Cynthia mbongo azaliawa mama Chantal Vita azaliawa mama Louise Koli pe azali ya Sandrine Lenganzo babi mama le kikengebe ni pe azali to meka osala mama Rosita tenda mama bishi mwanzambi et ou non direct des 001 BBC de moi-même bibishi mwanzambi et ou non peut-être ba ko pesa biso conseil moi ça na mera na zana audio fi wana tindelinga mama Irene ngai na mobile nanga toza vraiment na masola tata na mama Irene azo lobisanga mama Irene ebita tsela kinga ni po nazo ndima tenga mna bibi loba na audio mama Irene na mi kitisi na niveau mo na mi sambwisi nazo comprendre tenga c'est ma sœur courage na bolingo yuma zalakate yankepe azalakate mais sentiment de senga faut contrôler oui sentiment il faut qu'on contrôle yango ba sentiment ya kala bomanga na bomo erenyaka sute na kilelo sentiment ya sana vifo za na contrôle mama Irene na lobby ebele na zo reconnaître te ke ngamu na lobby loba ya bongo mwana tino utodio na mama Irene ezate tunelanga conseil mutema nanga esuki mobali wana kozwanga nani moi c'est déjà ça tindeli ngai et comme mon téléphone kweye be pande mama Irene na rapide bien faire pardon na bolimo nzambe ko tinda on tabiser non sala ngote na jean po mobile na reçu be mobile na boma ki abi na lobaki na na isek mobile na boma
tango ena poko na kuti ena zui na tindi me na bomiango pepa mobali nanga mama Irene siko na sali mobali nanga nini pesa conseil na mibali soki to swaninga na yo to bongisi nini sila kate okomi koluka ko filmenga kolobisanga biloba na tanga makambu po lobiso bomba tango to koswano bimisa mibala potelo kezo boma bino bolingi kola sa toza na ba preuve eloko ezo boma mibala poto ba tondi na ba audio ya ba foti nyose basi na bango bazana ba video ya ba foti basi mazela kaka sala mabe ba etala sala ka boy bo to lembi bino to komi fatigué eza buzoba eza kozanga maturité téléphone ozobombela buzoba wana yeba ke téléphone ekweyaka eza eloko ekoki mpe kokufa ezoforma toke na mpa mundi babongisa mundi mpo asimaka nyonso atinda wana quelque part bavideo mosusu tomona mpe eza teke ekolo video mutu aplibie yango ya bandeko nanga ta mosusu mutu alongolaki mpe telefone oyo telefone nange ezalaka na code ndeko na mobali asali code mundele asali code aye mpe ndenge kodekode yango mundele asali original aye mpe na pirate mokili etambola bongo kokanisa teke telefone okode otia na kati ke ata okufi mutu kolongola yango aza te te azali bakufa batike batelefone bakode wale format tomona makambo eza na kati mokili eza na makambo ebele bapapa botika comportement wana eza kitoko te na communauté botande bakouple bakongolais ezosambwa na réseaux sociaux boyoki mwasi na tv bazoswana na mobali mwasi na tv eza video mobimba eza video ya soni ya pasi mwasi oswana mobali yoka ba bêtise oh quel sensible ataki kuna suki brunel dégâts mwasi ofinga mobali ba bêtise mobali ofinga mwasi sexe mama na ye mwasi pa ofinga mobali sexe mama na bango donc tokomi bakouple moko ndie bakulu ndie bempoli ezosunga te bandeko nanga nazopesa bino conseil biloko mingi tosala oyo tokotela na bareseau sociaux lobi ekokanga biso tozala mayele tant eza mauvais Jésus-Christ revient bientôt ndeko mwasi na Londres aye kotuna conseil lokola tomoni mpe video ya mwana mwasi azoswana na mobali liputa ekweya etikali bolumbu mama komo koki kozala na ndako oza na bana olati liputa na so oza na eloko te mopepe ezokoto te ye mama nandinza koya kodiubuka yo ngefeza kala te jipalati eloko tenge lekelaka nga oyo alataka pantalon atiakaka sous-vêtement te mama na ide nini mwasi munene baswana mobali pute koya aza nene eloko te na se na soki na ndeko moko mwasi atindenga video nga bi mama ozomwa teke oyo te mama aza na eloko alati kala so babengaka stringa bi ndeko na nga wana stringa ndenge nini ndeko wana azonga bi mama irane oza na raison ape ya bolumbu nga bi omoni banzoto yango moto aza na eloko te baokanisa alati string na ide nini seke eza banzoto mosusu emona na kana kati ya bapantalon kokwesa liputa bavideo ebima boye eza kitoko te eza na basi mingi na nzela bapesaka o respect mpo ozalaka na jean narepetaka eloko oyo balula kota motiaka kolon tie basket bandeko eza na banzoto mosusu na yebisaka bino soki bozoremarke na communauté bapapa mingi baa na problème ya misu bakomi na manete ya vie claire bapapa na bamonaka makambo ebele ndeko na nga muta pantalon makoloka bakata na mutu abongo eza facile to komona bimona okokoma bikoma bapapa bamonaka mingi bamama to mipesaka nzoto na biso mpe respect ntango ebozo disiteme balukata cycliste etia na se mama zota kolan tia zo liputa tia likolo apa no cycliste na kolan yo za ata na mu qualité ata vous-même eza nini yango na communauté koloka batu to kindoki tomona ka banzoto na bino bakomfutaka nde batu au nom de Jésus yango na conserva na nzambe ba video ya bolumbe eza ba video ya kotalaka te nazokosa bino te misusu batindaka bango na bamondi na bango kende kolata omonaka mwasi na bazoswana mwasi atikeli bolumbu liputa ekwei peut-être eza baprojet bango na mobali toswana yokwesa liputa tokende kosimba bisimbasimba tokoamfutele bango bongo na nzela batémoignage basele na nzambe tozoyoka ebele bandeko tozoma ye le temps eza mauvais Jésus-Christ revient bientôt okomona mwasi musa plibie bolumbo baplibie pa mobali toko bande oluka mobali aplibie mwati toko mona mobali yango te nana bimisi video toko zwa pe suite te soki mo mwasa kende kokota bikota kotane kuna bapesa ba condition mo ya salite oyoko po succès mata fosa ya video mo zo misimba onde to plibie yango toyoka ba témoignage to beta ya mwana bana na nzambe kota no bolumba mutu aza mwasi note mobali note ezaka lisumu swe boye barate ngana koti omeni bana nga bana nga ata na sala sport balongola bilamba na miso ya batu te lelo yebisa bana na yo bana no na ndaku baza na droit olongola bilamba liboso bayana na bango te balatanaka c'est pas bien oui il faut pas mi pesa na ba respect bateke te bana mbasi na basi ese te yekotse bango na ndo ba memango tina école tant basala sport tiko kola na bango ngai kande na zabo na zana camarade te na kopokol mafuta boni zelanga to gamo azate na linga kute loko wana te nzoto nanga eza pona mobali nanga
nakolakisa ngo n'importe qui te comment anaka ba bolumbu basi na basi nive eza na sensité eza kitoko te bandeko to banga nzambe Jésus-Christ revient bientôt mawa na peuple oyo touti wapi tozokende wapi ezosala vraiment pasi tala mwasi ba couple eza ya koninga to ba video ba audio ya ndenge nyonso na communauté mais ndeko mwasi na Londres aza na pasi ye kosenga conseil asala nini na audio mobile enregistré qui appelé ma solo. Et comme nous avons camarade à mobile, maman Irène naza mal à l'aise. Nazo mwande au fin de sembler de soigner la salani. Nazo audio on a tiré dans le téléphone à mobile. Yemoka yoka bandako tunanga. Tu maman Irène bo pesa nga conseil. Tona pété karande na mesana ko pété biso basa poto to pétaka pétaka na tona pété kaka plomba moko e yinda maman Irène po eza humiliation. Alobi sanga biloba maman Irène nazo ndi matenga na loba biloba loba bongo. Charisme. Nambeto ezala to lobaki. Ya makambo yaka. Yuma zarate yankazate mes sentiments de ba contrôlaka. Toke bon. Eza pasi ndeko sa lobaki ezali azo senga conseil na ba mourir nyonso ba papa na ba mama Jérusalem bo meka ko sunga ndeko oyo. Pona audio azana ngoye moko mobali na enregistrer que ton bossa ma solo. Mairan atuninga ba question bête. Alobi singa biloba loba mais puis odiango e bandeka tonto bandi masota apparemment ndé na comprendre des jours on to bandeko sur la tonto zeno na mbeto. Si azo sakanisa nga nyonso ezokota mais azu penza tana etelaka audio o mobile enregistré mais na 8 minutes c'est que ça moulai audio ya 8 minutes c'est que ça moulai makasi eza mawa ba papa botika comportement oyo ya ko filmaka basi toto le reste mususu to ba mobile apibia ki armoire n'est pas ya mbanda disolonga na betaki na teki bodio boyoka kinde ko moi ça zoloba que mbala tuli mbanda en Afrique a filmaka armoire mobile garde-robe moi c'est skataka bilamba a filmé en cuisine à moi snae a tinde la rambande en Afrique audio ne l'équipe na biso na live ngam na salaki ndeko moi c'est azoluba ndengo le mobile azule mbanda na Kinshasa musane ko filmer skatara ba sous vêtements o tela mo sumba salité tabilamba ne yangoyo tela ba sandenga ndeko mobile pona niko sambwisa mama bana na yo soki simbite bokabwana respecti kala tapona bana poni ko zela impoli makasi be pona nini nga soki na za mo sali kango zela nga biloka bongo pona mo automatique na mona kioza mobile mabe. Pour wana boteli obana po bala ki so disant bovanda kinda ko monzo fse mabe pana ngam to ebinga kana 2-3 jours c'est que ngam ko no gafo osala ngaka bongo photo réseau na RPR moko eza kitoko te bande kwa mibali botike loko video na tele bino tsango ya suka photo kata na kobi na suka na bima na bolanda maloba ende ko azokabola bitumba azoloba penza bien de ko wana azoba na mobali a filmer te nde kwando bana mobali atika ko filmer do ezo la tsepena ke mobali mutu azo filmer boyoka eza video ya bomoni nazo ngola tsande bo mwasi pute ko ya katika libolungu Tana misa bana bozo boyoki mwana otuna se mama zo kapasi na mutu pourquoi boyoki voit mwana mutazotuna eza mawa eza pasi communauté na suki na nga na video parce que oyo elando ezaka ba sexe ba mamu tezo réunion ba sexe ba mama ezo fingama eza kitoko te ko yokisa binango nzamba pesa ba couple mingi kimia malwa pona bana bazomona ebele c'est pas bien to penser pe pona éducation bana biso nzamba lola ko pambola bino to komi na suka esuma siasa la bino bolamu to kutani mbala simande na bana bande ko nyonso bozana posa contact ya mama Cornelia lutadila na kata Allemagne bobo sanate nazo pesa bino numéro mama Cornelia parce que bozo benga mingi pona numéro ya mama Cornelia lutadila ezali plus 49 176 21 99 49 42 mama Cornelia lutadila oya Grace Light oya tekaka gamme ya mafuta ye wana kaka za na boutique reyobote kolata kitoko yazo teka ba foulard biloko ebele zo teka ma ba poudre surtout ba poudre ekoti ya sika
ba poudre ya kitoko ekoti epai ya mama Corneille Lutadila. En tout cas ezo raté te poudre wana oza na effort ya kosala te mission bébé. Benga mama Corneille Lutadila na numéro na pesi wana ekosala bien makasi po ozwa mafuta na yo Grace Light gamme te métis eza kuna to o contacter boutique Rehoboth kolata kitoko bobo sana te ba robe pe ekoti ba bi Dubai oye biloko kitoko ekoti epai ya mama Corneille Lutadila na kati ya Bundese. Là na profiter na bis bande ko metinda ba carton na Congo Kinshasa topé na Angola vient na biso Pochan Handel na kati ya Allemagne mobange na shipping azawana. Pochan Handel mobange na shipping babenga kaya na plus 4952 0251 77 31 kozoe moko Pochan Handel mobange na shipping na katia colonne via bungisa kelo côté ato tindi carton diamant et pas ya Pochan Handel mobange na shipping e bunga kate e komaka na pete balobi unique na jar na yo Pochan Handel mobange na shipping umela bandeko ba na posta ba brésilienne ba perki ya kitoko balobi bo contacter Grace Frère na katia Londres azoteka en gros azoteka pe en détail ba fro ba coupe ya milai nyonso eza epa ya Grace Frère na katia Londres na plus 44 73 0 59 93 211 obeti na Facebook Grace Frère akobima babenga kakaka esalaka vraiment bien makasi tokomi na biso na suka bamoure na bamoure zinyonso nzamba lola apambola bino bobo sanate kosomba ba super work Saint Valentin kala mingi te ba fête ya ba mama ekozala ba journée de la femme impératrice MK ateki ba super na prix ya bien solde ezali solde ya ba super ezali kosi la tina fin ya février bobenga impératrice MK na Autriche partout zali ata États-Unis obenga azana rapidité na poste impératrice MK benga na plus 43 67 64 53 21 69 soko ima bebenga biso tokobongisa beta na Facebook impératrice MK akobima ekosala vraiment bien makasi bobenga po solde ezali tina fin ya février ba super wax ya original azana ngo moko te bandeko ya ba fête ngoso mata 10 20 30 40 pièces 60 pièces ezala kaka ndenge mo balobi impératrice MK kuna dépôt kindoki na poste impératrice MK umela balobi talaka na kati triche unique balobi obengi na tongo o commandé super ndeko nanga na 17 poste comme raté et komi impératrice MK batika yo kitoko na musala ezokende ndenge moko et ça la biso bien makasi nzamba pambola ba murena ba murezi nyoso pona patience fidélité confiance bopesaka Irane Masiendo ki numéro na nga ya téléphone ya wana benga biso to beta silo tanga kombo tokotanga kotanga te tokotanga te tanga mboka totanga ka bomba pe tokobomba nga na sala kaka ndenge bino bozolinga na salila nzamba pambola bino kobosa na te avobima na lisolo oyo s'abonner na Irane Masiendo ki TV plus bo s'abonner bezo pesa force ya koyela bino ba live po esala bien makasi tokutani mbasima kole sumasia sala bino bolamu bye bye. Tisha service, a service with a smile. You need it for baptême, anniversaire, mariage ou bien à l'occasion de rien. Azawana start a service na tokos. Ayebi ko lamba. Le maire babenga ke maire le boko parce que musala na propre surtout bonzambe. Donc tant ozole biloko vitamine ya bakambu nyonso. Donc nazo ko ebisa nde kolangai o komit misama o nazika o na luka mutala mbelangai c'est fini. No more tears, no more cry. Maire le boko Tisha service. Yoka a service with a smile. Mon service ya koseka. Donc il y a senti joie, hein? Donc azana pona bino pona biso banson. Ngana lobi pona yebi loboko ya mama loboko. Baza mingi te. Tout le monde va traiter par ailleurs à la mipela libala na yobilo que kokite mais ya yeza toujours extra. Donc merci Tisha loboko service c'est vraiment eza always on point. Hein? Qualité, hein? Goût. Tika. Yango ndeleki. Ok yango.